Matondo mingi, bienvenue dans l'émission de la vidéo analyse sportive. Il y a le SN, il y a le SICA de Soussou. Il y a juste des personnes qui ont fait la consomme, mais c'est dans ce le moment quand ici, le lendemain, l'émission est kaki, il y a les kaki, tout peut s'emboîter bon, on a bangombe, mais ce lundi, la fumée pousse, tiens, on a pas un angola, mon code bongo, mais ça là, il y a 1921, c'est bon, on va long, on va vite au boulot. On biso quand on était mbote na bango corps non général avant mobimba to pesi bango pela mbote ninga za pusu tembu mbote sika bozwami e mbote na banengo bandeli mbote na bino e kwa ni te bandoko na biso ya braza ona bola na biso pela na esengo mingo kumisa ki biso toko e na nzela bongo ya ndoko na biso e pofu a partir na bango ndeko na wanda biso na mobimba na mo kwa na makile na poto ndeko pofu bambote nous avons une plan de guerre, nous avons fait une émission, parce que là, il y a une émission à partir de Joël Mbambi, na Kananga, bango pena baza qui est délai, dans l'émission ou analyse sportive, parce que là, il y a une émission, bango délai, on a une émission pour la limiter, le toujours à l'issue pour nos consommateurs, nous avons on a vu ma canne ici, nous avons les sous de la mission, doyen. Matumona, autre de ma bonne doyen, doyen Matumona, l'autre de la mousse. Donc, pour continuer, ma soeur, nous sommes la bien aussi qualification. Il y a le pas de nous sur la masse, il y a sport, généralité, parce que pendant que nous avons la qualification, il y a le pas pour tout EBT. Calamité, awa, il y a la qualification mondiale. Et sous ce sens, c'est allé que le pas a se figurer encore dans la Coupe du Monde. Et puis, la quatrième soeur et l'autre aussi, partir d'aller sur l'essentiel, aspect club. Tout le monde qui est Léopard, n'a aspect club, c'est comme si pour mesdames mon corps, par la forme, il y a côté mini pour les aller spiritualité, si nous avons l'équipe, ça bon, des missions, des délais, des heures de la quatrième équipe, il y a aspect club, le côté pour mettre un peu sur la mode combiné à moto voilà c'est un mot et ya moto ko tani boso pinza na kati ya siki ya manaka la moto mona bote na bino e bonne basa matondo mingi pande sango tata mukango ndenge bosili bon ko yamba biso na mission lelo émission kitoko analyse sportif ndenge ka tumisana ko benga ngo o bande ko balenga mingi mbote mingi pe bande ko balandi banso ya Vom télévision ba ya bazubongo libakwa ko landa biso susu au Mokolo lelo. Matondo mingi doyen, tu rappelles que nous avons bien dit que la félicitation pour les alliés, qui bien soutenir les bandits ya commune ya makala wana tumuni base qui pas kabazala qui bilé pizza pour Jonathan Jabé Ernest de Jérémy pendant qui pena ba le mission et là qui toko et tata on a besoin de sous-aider pour que porter le son ensemble on le soutenir les sous de la qui va continuer les solo na biso bien maintenant tout ce qui balédeki na place où pour ma vie que nous bête habituel le pas la côté spirituel qualification il y a le pas ma chance ezali ma chance ezate siko ceux qui ma chance ezali ni ngani rester sur ça parce que na suka émission il y a émission les gars qui vont faire qui makambo wana qui ne se là asala qui pour tout si les bosso ya ministre tuteur à l'époque c'est un seconde autre président ici kabasali ba makambo ba bayaki mari abenga ki bamote bayaki basolola kina nécessaire seconde siko par rapport ya lisolo ya lelo nous penza oyo ezali ba avantage pour la pas au Québec la Coupe du Monde 2026 matondo mingi ndeko mopandisa ngo ya mbobo sana bandeko wana ke toye tozali pe tokozala ezanda kuna biso bakita pena mutema mama ina tozomita libela bon pour la maïtali Léopard ba avantage nini soit tomi ba désavantage nanu bomu tata mukango makambo yo ebandi lelo te na kolobelo omoko omoni lelo na Congo ezala bayike ba ososola monene ya walongo fumuki mbango
wa mangito kolo wa lonongo mokonzi na biso ba yindo mobikisi na biso ba yindo e ba yike pe belé bazokoma na niveau ko sosola bango te pe koyeba bango te siko surtout ba bazana bangambo wana o baza to benga ba mindele ndombe ba balati kazaka ya mondele et puis mingi bango batani ba université et mingi bango pe batu baza lelo na bibonga et bango pe batu batangi spiritualité négative automoni formation ba entre autres ba croix ba rose croix et ça moi bele ba maikari blo mwana et alisko pasi okuna na ngambo na bango baloba faire souffrir les gens pour na omata ceux qui onyokoli batu ndena mukilema négatif osali ko sala nini ndeko mata donc okoko sala te pona bandeko na yo kasi osala pona ba occidentaux bon entre parenthèses ko to komeni kambo mboka tous en la confiance ya walongo fumuki mbango na nzela mutinda mina bango mutangisi o balakaka bakozonga liwa misatu neso na fumuku sukia muzala mpanda na ngola mokobe misala mai na bomoi siko tata mokili inspiré bango bataisi bon babiete muni bandeko o wana babetaki bale wana tala maisengeli na bango banyongaki baeleki na baki walongo fumuki mbangu tango baki na kisisa bazongi na mboka baki na manzombo na bango basali musale simbite basimi nzombo na bango bazonga na ngo mbuta mfufu na kiyanki abotoli nzombo manyongi kaka ones oyo walongo fumuki mbangu banyongaki bomoni sori ya mbuta mfufu ndenge moko pe baya léopard obike misusu bazonga na aéroport donc na évité ils a passé siko batona banyonga siko poto yana na ba cause na moi briefing amuke bandeko oyo wana bobeta balelelo e bandeko boza ba konzilelo na football esengeki na bino bozo ba photo wana ba papa 68 na 74 on a reconnaissance botia ba photo na bango na ba stade de Martyrs na ba tata Raphaël c'est tout ya vita tata Raphaël bango nyoso ba betaka ingeta ba photo na bango ils ont belete ils belende bakabulit ba ya vita ba tie bango ngambo ba ya léopard ba tie ngambo bazu ba tie bango wana oya vita ba tie na bon 20 la liste du mot historique bacha bango na 20 bakabuli ba tie ngambo comme ça bande go bazoya bakutuna wana bana banani ne ba olimbola bango basala gloire en mboko yo ils font na bayewana voilà sikoyo reconnaissance nanu ezati bon donc les sous kaka na aspect wana bande ko na banyokwa ti bakomi na niveau moko to na maître makengo alati souci wana maître makengo alati souci nako avocat na bango pour défendre bango mais comme na niveau moko ba kroka jamais e ba yeba bango na bino batu bo beta lelo na bayi bo kamba lelo balonaka nguba ya maite balona nguba ya kala omoni baye o wana ya kala wana nde batu bolona bango na spiritualité na biso ya football nde to kobelela bango d'ailleurs tala kutu bino bokena mokela molimo botsaka 9 bi secret na bozaki ya kolata ngai pe na tia voilà ça secret lokola bango bazali ndakisa na bino bayeba so bokobeta bale kobeta ndembo bayeba tiaka mongete bango bakolata bino siko mili mokalisi na lelo oyo moto bakobenga koko tubengeta koko ndai pia ye so kuteza po batie bozo bachobo batia pe awena kanda funguli madusu batie bino babi pour dire ya atie sur na poto na bino parce que niveau ingratitude wana est impossible dans la degré soko to keyi ba conséquence lelo balobi une minute avant la mort toujours la vie muta ko so anga kufa pena zo kalimo minute moke
so bazongi batie kote mino o ezongi sa mutu na bomoi mutu ala kozonga tozana tutu na 4 match era ngo yango tolelaka ngako ndeko moka obike ndeko moko bwe na ebisaka yo me alandanga na mabanga na 2018 kanisi bino onga mutu dakani ya Léopard tolingaka boyindo makasi zali bana nesonga nzila zali bana nesonga nzila mosala tolingi mboka esengo mboka yali na place kasi ndeko mokango kasi biso pe tooleka te bongo après biso kasi bongo so babeteli so na biso te ke babandaka kutu makambo yango ya ndoko ndombele bayengi na miso ka bozali babandaka makambo yango tala bandeko boye soki tozo reconnaître baye o wana te yo kasi baye o bana sima bakoyeba kasi biso pe nde tooleka bao bana sima ba faux journaliste biso en fait toyena ki lelo ndenge baloba bango soi-disant babosani po lelo ezala kalande ezalaki kalande boti lelo voilà mais donc na niveau moko ozomona ki makambo etambola malamu te moto abitenga na yali yo kasi nganga wana banganga obino bokina kozwaka wana ba 350 nganga soi-disant papa Kabulu tango azwaki bokonzi na bango obike umukusu kia muzana mpanda na ngola batinda bango lettre de félicitation ba féliciter ki bango ba ndeko atika to sepeli longo na ndenge bokomi ne sika surtout que bino boza ba pandisango boyoka makambo oyo voilà to sepeli makasi en tout cas penza eloko oyo kanga Léopard to ne lika luka bino boye bobuna po eloko ne sani elongo kasi obi koko mbeleta batina keta aso mukile kaoki aka atele ni babonga bata atika ne te akile nae te alie penda omoni makambo yango oh soki lelo beni kambai ndeko na biso soki lelo bokondane papa na biso Kabulu bongo mutu kutayokaki akopena boye visa boye papa Serge Pona yoka mopena boye bazobeta lisolo na matoi na ye azoyoka na misu mais ndeko mukambo azalaki wana omoni na kosenga en fait botie lema wana boyebi makambo elikaka na sali wana oyeba réponse oyo bapesaka ba réponse tamango ezalaka neti nanu nkutu ntango mokonzi bakoloba bango banégligaka basimi na bango téléphone c'est comme si makambo ngo bata bayindo bato mpona bango mundele nda spécial mundele nda danger et mwanaki mokolo wana si siko muta ndenge wana bozelaki neti na likambo nini ntango ka mokonzi bazongi tovandi na ndako totali yango na tv toyebi football ekufi konéglige mutu andenge motindami ya mobikisi mobimba motindami oyo batinda tala ndeko mukango zala na likambo na mutu oyo ozomona akangi okachi okolongwa loboko keba kozala likambo na mutu oyo amonanaka te mutu amolimo oso akangi yo okozanga lolenge ya kolongola yango obima ndenge nini kasi yango wana ti na ingratitude siko ntango banyongi wana ko baki na raison na mokulisa na raison tata okotela yo ntango bango banyongi tata keli ko na se basali bino boye bana ngai matondo mingi bovanda to bunda kasi ti mokolo bakoki reconnaître bino ata na mboka ngo bomonaki ministre na biso Matata Ponyo pas ministre époque na bango kutu entre parenthèses bango kutu papa na biso Denis Kambai babandi ko bunda mokene teni wana tozana bango pe na bango ko mo badeklara bazui siko makambo nyonso ame nde bayoki makambo nyonso oyo misongela ebisi bango badecidaki ke turo safasi tokosala ne fiske ata budget makambo est-ce que ata $500 ebima est-ce que point d'interrogation entre parenthèses bazalaki na spiritualité moko bazali kokotoye na époque wana soki bazali na spiritualité moko elingi esimba mais je ne pense pas po tomona kutu ndeko na biso papi nyango soki tobosani te bayebisaka ye ntango akomwa na bokonzi bayebisaka ye tambula parti olingi kende ata ba banganga ata ba bamizi ata ba bandoki
Mais kuna kokende. Oh, lupa ndokia kinae. Wale ko makamzusu. Mais kasi ndenge to lo barake to se ba ndoba la ndike to lo somi to lo analyse. Et ça analyse au ça la pona. Donc, comme il est beaucoup de maté, ma cause. Ça dit token d'été. Olani. Est-ce que s'il y a qualification et la qu'est-ce que je coupe? Le oui baléwan. C'est différent hein. Parce que beaucoup qui n'a plus petit. Bosu pété. Donc combien de cas tu béto tu ma au 4e. Ma 4e avec bengue. Tu vois non? Moni. Donc et ça on a qualifié. Là synonyme aux coupe. Il peut être dans sa qualification c'est moi. Kababosa. Tu gagnes pour signaler que le pas tiré dans 4 matchs. Oh, tu as misé là. Il y a aucun sikam. Ndenge to la na nzela pe na 2018. La na nzela pe na 2022. Tata Mukangu, milefu likanisimu yeye. Est-ce que ceux qui tu as qualifié, mukila mulimo va permettre en fait, ma papa na va permettre ba foni mutema. Token. Ce que token négocier, token ko l'ex spiritualité nini. Ko ya limboka na mboka ba ma spiritualité na bango. Bokasi ya ya l'esprit na bango. Ce que biso to mema bokasi ya banani. Po aw Mahomaza, Yezu aza, Bouddha aza. Ce que vous ne ba kolo Yezu, ba kolo Mahomet, ba kolo Bouddha. Ah, est-ce que vous tika pena Bouddha tiki bana pour la bino. Yesu tiki bana pour la bino. Ba nefo, moi ba nefo ngo yango. Tout van. Tout ça n'a préparé spirituellement. Zangate. Zali makambu eloko oyo kangaka wana. Reconnaissance. Moni, reconnaissance ya baye basaki musala liboso. Lelo oyo même na mboka ti bandeko bakambaki mboka mikro to leka soki baleki kongo ya kaka alongwa azana nini papa bocho okuta songi mukila molimo pa musu cimetière no kina otana ngokaka le 1er août ne bobongami mundela tsa no date mundela tsa date bobo kinaka mukolo wana ba mama ba yataka liputa le 9 mars uto ko le makambu ya kokene otala batombo c'est le sud de outil ko mona batombo ya a Saint-Jean na biso papa na biso ndai neuf bina kana mais ceux qui la tombo ya bido tombo eza pasi bandeko bolisa to seka muke eza pasi tombo na ye eza mawa donc eza pena donc na lo baté na façon il doit être délaissé donc parce que na kuta même pas coup du ça la visite pour le la zéro de mukango une icône de mukango donc to le bongo est-ce que na Congo ils sont mona basale émission va bettre les solo ya sacré wana ya 68 à 74 ça n'a raté ba bettre ma solo wana te moko so que voilà so qui bisoté ti baneko tant mususu to abato to vanda to kantsaka pe après biso avant biso après biso to kantsaka pe loko wana mais attends fils qui babi vous va muté ganga bino so nganzela te ndaka alo te za ingratitude bandeko wana banyunga tant que fungole vraiment mutema mukie basera sénateur Denis Kamba ex ministre honoraire à sport bon monaki makambo ninge pesa ki mondam mais bon mekati papa Denis Kamba bino boyebi makambo oyo boyebi makambo oyo to loba bino bozala pe liboso wana bozala mo mingi est-ce que déjà au monde que le secondaire a séni quelque chose bon tu vois ça non bon kana ça non peut être mo ba ya katie papa akobana no ndeni. Par contre, entre parenthèses sur le bateau, au bayaka bazouaka. Moi transport, c'est bon. Balé ba récolter ba bengisa batouan na mboko papa mana ba joueur no so ba papa lo bilo ainsi de suite. Nana sala ngo na mboko. So zaki ne sonanzira te fumuki kusukia muzala mpanda na ngola. Plusieurs fois. Moi mérite parce que ba diplôme de mérite.
Nana sala na mbogo bandeko na ngai. Bolimbisi, bozo ba photo ata ya batata wana. Botia bango na stade. Bola sa génération. Histoire. Botanga lelo na classe. Omona lelo ta histoire na classe. Même histoire à Isati. Même quand histoire afdel en classe zate. Histoire c'est 68 468. Bon. Fama yele, d'une équipe de la partie. Est-ce que Batou Bayebi Ango? Batou Bayebi qui peut avoir un héros. Mukoloane. C'est que l'autre a tiré bien la tête, il va même pas avoir besoin de dire que balonaka nguba ya maite. Rona nguba oye umele oye kauki. On est très profond. Kasiko? Dénomboliser. Parce que maintenant, dénomboliser. Bon. Bon. Là, nomboliser. Bon. Alors, tu peux y nomboliser. Mais attends, on va nomboliser. Mais un mot, il faut comme télévision. Mais il y a comme dénomboliser. Pourquoi on va te j'ai comme l'impression on dirait Congolais ba yeko la kamabe lukuta na emoneli na ndoto. Il y a la ligne moli me yeko la makamuna. Tant la muga yo atatanga ngote. C'est quoi au PC côté mbongo ya li. Automatique. Non, Congolais ndiye yeko la makamwana na ndoto. Pona nini fondement spirituel ezati. Molimo ekendaka wapi? Parce que molimo c'est simba physique. Molimo ekendaka wapi? Po moyo ti lelo bomona ke mutu moko aspikaka bino makambo. Obiki bakoma ki mikutu na niveau ba mwa lokola papa nkusu de kala léopard. Papa vous comme à côté la bansi léopard. Non même pas. Vraiment. Kasi biso tokoloba mingi ete sala etondi te lelo Congo Zaire alobi Congo asepelaki na 68 Zaire asepeli na 74 kasi te lelo yo bana oyo babotami lelo gloire oyo ezalaka ezali susu te na badiscipline nyonso na période moko bana oyo baza lelo bayebi lisusu bamembre chaque te bayebi lisusu César Sinda te bakelekele lituka champion du monde na milour na catch Mamba Chako champion d'Afrique na poids léger na boxe babelchika monochika ebele totanga te bekipe na biso ya basket ezwa coupe d'Afrique ebele histoire ezalaka facilement effacée par na biso toliaka kaka nguba ya sika bo ya kala tobwaki menzoka nguba kokauka nde balonaka ole ya mai kasi ya kokauka nde okolona mboka oyo eza na histoire te eza ya kokufa mpo boloni wapi boko imite bakulutu na bino oyo babetaki bino nde boza koparacheve œuvre na bango na continuité epuis bozokende koameliore yango nde kosala oyo bokozala lobi oyo tozalaki lobi oyo tosalaki nde ya lelo ekopesa biso lolenge ya lelo oyo tokosala lelo nde lolenge ya lobi toza na bapapa na biso bazwaka coupe d'Afrique bake kobeta mbala ya yambo ekipe ya bayinde ekende kobeta coupe du monde depuis bazonga lelo tokoti na 48e année bientôt 50 ans Congo azwaka lisusu coupe d'Afrique te babwaka bango histoire ebunga lelo tukala te toyi tokende mpo tobeta coupe du monde mais biso tokoloba eloko moko ntango tosangani boye tolingi tokende obeta coupe du monde
Et quand tu as un autonomie, tu peux tout ça pour te jouer. Mais nous, savons que 48 ans, tu as cannabis en côté. Même Coupe d'Afrique, tu as joué. Est-ce que tu as traité cause? Si tu as traité cause, mais fait que se reproduire. On a dit que tu as joué tu as joué pasteur, tu as joué entraîneur, tu as joué joueur, tu as joué salinion, mais tu as échec. On a dit que c'est la cause pour les alliés traiter. Une faute avouée à moitié pardonnée, oui. Mais une faute réparée est totalement effacée. Voilà. Papa Kabala lobi makambo ya bambongo. Mais nyongo ya ancien léopard, ancien champion d'Afrique, un représentant ya léopard na Coupe du Monde. Avance na bango ezalaki 800 000 Deutschmark bazwa mbongo wana te. Mbongo na bango ya participation na Coupe d'Afrique bazwa te. Mbongo ya opération léopard pour na kombo na bango bazwa te. Eloko moko esalemi te. Bapesi bango eloko te. Est-ce que kolela na bango pasi na bango ekokanga bana te? Ekokanga. Donc ce qui te réparer eloko wana te, biso tozolobela yango na kati ya conseil kotala makambo ya molimo po biso bino banso mpe basusu boyebi biso tolobelaka bokoko eza kisi te kasi eza bonzambe kuna bato bazolela bino bozoluka bosepela me bazolela mpona bino mabota oyo nyonso bamosusu mpe bakufi bazolela nzoka bato babotelaka bango bataba na bango na biloko na bango bana nyonso bazwi lisusu ku bakoya kobotola biso lisusu biloko bango mpe bango bazolela mbongo na biso bakofuta ngo te me ndenge nini ata kutu babengaka balobi tolonga biso tolobi bokolonga ndenge nini bino moko baklase ya bana bozofuta te bomoi na bino pasi mbongo na bino ekangami na nyongo me so bafuti nyongo te nyongo wana nde ekangi mboka moni donc tokozala molai te kisi ya nyongo futa yango soki mabota oyo basepeli na badiscipline nyonso soki basepeli bapamboli génération ya lelo nzela efungwami tanke bokotika mitema na bango elelaka kaka nakopesa likambo moko mokolo mosusu papa ndongala abengi biso en plein match léopard azobeta alobi tumukusu bolimbisi parceke bana lelo bakoki koganye te ngai na bitata eske ngomi nakanga bango ngai te me eloko ekangi bango kaka yo ndenge ozoloba wana ke baganye sikoyo yo kongo minerval ya bana ofuti te ndako mpe mbango sonalo kaka kolela nokaona mpasi ya boli mbango milimo oleki kokanga bana moye batia baki balonga eza libaku malamu représentant le chef de l'État, son excellence, ministre de la sport. To réparer sport na biso. Omoni témoignage bapesi biso bomoni ke président Mobutu tanga moni baseki bakateli esali. Alobi tosala nini? Abengisi ba meilleur joueur. Pe alongoli kombo ya Lyon apesi Léopard. Abengisi Roi Pelé, meilleur joueur du monde. Aye Aba. alobi na bajoueur ya Léopard oyo akotia bi akozwa VO papa Salo azali ayebaka bi contre Léopard contre Santos ekondo Freddy Mulongo akanga Santos akanga Pelé akoka kotia bi te jusqu'à kende kobuka abuki na Freddy Mulongo ndakoka kotia bi parce que bana na biso lelo bayebi na masolo wana papa Salo akoleka na nzela mutu ayebi ye est-ce que
bayebi histoire ke nga fona imiter te bokotiela bango kaka bamatch ya Chelsea soki banani donc bango baimitaka bato alors que toza na baqualité awa po bazali kobetela bamotivation po fo botunaka bango bakulutu bino mpo botia bi bozali kosala nini bameilleur joueur bazalaki awa oyo bana bakoimite soki bana baimite babimisi baqualité wana histoire effacée mboka ekufi muke boteki joueur na poto muke boteki bajoueur mais baqualité bozoteka na poto ezokende kogagnese bango biso totikalaka bipola bana wana ntango bakoya cohésion eza pete alors que biso awa bazali kobeta kobanda 68 ti babeti 74 bayebani bango banso eloko tolingi toloba mingi son excellence occasion yango lokola bana na biso balingi bakende na coupe du monde bakende baqualification ya coupe du monde po bakende biso toye na remède ezali torepare baniongo wana tofuta baniongo wana leta kozanga $800,000 ekozala masolo mosusu tokobetela boyete kasi bamabota nyonso ezali awa soki ministère akovanda ekoyoka baposa na bango nyonso balukela yango balolenge po ekoki kopermettre ke bana na biso bafungwama mabota epambola bana wana mpo bakende babwakela bango mokako swa mpo bakende koganye mais soki kaka tokoloba te bo wana azoloba nde makambo ya bokoko eza kisi excellence bokoko ezalaka kisi te odefi eloko ya motu soki ofuti te niongo wana ekobanda kolanda yo soki ekolanda yo soki ofuti yango te ata bana na yo tanke mabota oyo bakobanda kolelaka kaka kongo ekozala kongo ya libabe na bakoko mais soki bango basepeli mitema na bango efungwami mwana kende osala na nzela oleka motuka etuta yo te ozwa likama te meza bonzambe mwana mpa kokende na mapamboli mais soki mwana epa tikali balingi na ekende totala yokanga tata na yo katisa nzela me mwana na bakotuta eza kisi te eza bonzambe donc excellence matondo mingi tozoloba en tant que bacongolais biso banso po tolingaka mboka na biso po tolingaka sport na biso oyo mpe bino boza korepresente bosolola na chef de l'état mpo na nini te mpe na bareunion botia likambo ya baleopard mpe basportif na mesa to traité dossier wana bacongolais basepela mpo bamonana lukuku te bakupe banda mpe koya bazongisa biso Congo pour les salariés. Maintenant, le mini doit beaucoup de édition et c'est pardon moi et des mots on est spécifié de ko ina ba tout ça et c'est spécifié ba to la question na ngambo ya yoku na la buku simu je peux lequel ba to ba c'est permis ba la mo ba o vous allez m'expliquer qui si a nous foot et ça vous foot à nous on a biso bandakisi biso susu tozoni biso na peut-être bato élément oyo ezalaka ezalaka na date d'inspiration te bon ezali chaque fois tokosala les autres kotia yango parce que baloba oyo ezali elamusa bato mémoire etala makambo ekanga biso na mboka yango soki foot efongwami nzela efongwami papa foot etombola meme ekita mboka kombo mboka etombwamaka etambola nato bango de remat me bapeluka ba Cameroun ba Côte d'Ivoire ba Maroc l'Égypte lelo na matoya bato izo sonné ba guerre oyo soki lelo léopard football mati tango na face à mokili ba déplorer ba tourna bango et puis que bloko mususu pe ko doser ko ba sonné parce que léopard za au sommet ya football comme za ko yebana soki ba bitumeza na mboka et au sala ke pour la ningo ba ko tela bango voilà et ça la paix et le moka madame et malam pe bozo mbongo bino ba yebolinga mbongo bozo mbongo ti biso linga bino bolinga biso tolo ba moto se bino bozo mbongo tala mako bozo mbongo ko sa coupe ko ti bino bozo mbongo ko le ga bokena on parce que papa la se dide budimbu papa ngonga yango yo bauti ko mona ngonga yango yo bobongisa esika bandeko bakokaki kosala malamu esika bandeko bakokaki kosala te
et le quoi ne kanga léopard ezala moké zaka reconnaissance bozo ba papa na kala otia bango nisika na bango ba ye bazonga mokela molimo ba kufa ne bolobaka bana na bango bo za reconnaissant bo sala quelque chose pour na bango so bo moni ko pesa diko za mo passe bo ti monter na salaire ata na fin du mois et bango ko so pe bango moko bon ka c'est ça comment ka bongo ba série ba tsaka bango na salaire ba sala matata pono ti esuka wapi na sens que ya sala moi cérémonie moko parce que code ya makambo no c'est ali kasi côté ba sala be chèque ya monati to bandera to loba mokila molimo etalisaki na nsonga nzela fumukusu ka mutana pa na ngola mai o wana ba pesa bango pe lolenge ya kosalela libongisi yango obino bokotira koyeba ti foka bango basa yoka soke ipa tata nani opesi mbongo opesi batinso te nengo to ba ministre ki batata mayanga maku na poto basanganaki basololaki est-ce que bon soki za bongo to siko bongo ba ke maître Makengo azazoba bon peut-être oazo bundela bandeko bazali awa ko makamba bete pe pamba ya mama bazana papa idum bazala papa ki bongi bazala bango bana poto ba olia mbala bana pomme bana wana te ngoli bongo tema mabeta tata derrière bango siko yango fumu basiki awa yo moko na classe ya bana fujite bongo na ba pesa te so nenyo ko fonga na tumutema yo bino bazaka bino misa de boto ba wako na poto ko mona katama soniol bo ya butela makambo bongo na mwa mutela bongo na mwa mai so pite wa ba père na biso ko te biso na mwa yo ka so soniol mwambala ouais obuli makambo ya mwa bo bandeko batika donc doyen tozobalanisa yango mo moketo osimba mpe vite se fait clair le foufou de même bad vite mpe bafuku le même bad donc même chose voilà même schéma l'équipe tout ya biso eza ba schéma moko kaka blocage na blocage fouinage na fouinage désordre si désordre kuna basali kuna baliaki ngo kuna basalaki ngo ba démission si ba démission to éviter parce que le chose comme na crise ya ko président donc il n'a boye timwa Antonio mingi ndeko mukango omoni na ndako so to bala mwasi sika boyoka na ndenge mususu ko na ndako ko mona mwasi ko mosamaka mususu mwasi ko moyiba mwasi ko mofinga mwasi ko mosa les contre ya oyo boyoka naka soko biko forcer bobongisa boyi na bo sane faut ka bona kazana mona vite bongo mutale bosa bandi vite eza président Madu vite banakala vite zala vite depuis la nuit des temps to botamate depuis 1935 le musueli ngai siko nanu problème on a eu reconnaissance surtout na papa oyo wana akelaka vita est-ce que ba reconnaître papa wana libota papa wana ata moi 100 francs oyo ya vita baliaka ngo mais au moins soit disant société anonyme mo na kata vita o soit disant bato moko boye ba pour ma communauté et ainsi de suite lelo 1000 veste baye na vita je n'ai pas président Madou soit disant Azaleki bon soit disant Mazaleki envoyé il y a Batilk na kata vita aye la vita a signé contrat bien président ainsi de suite bayoka ni bayoka na wana à promettre vita stade à promettre vita ba jogo ya danger oyo a la vita le rôle équipe a minene ya libanda mboka tout le monde au début atambola me akena ba kanisa ba photo na Paris Saint-Germain akena ba photo na ba FC Nantes akena na ba Espagne kuna bon on s'est dit bon c'est que penda tipo penda yebi mama bali ba PC confiance effectivement on ne les confère pas à lui une vita centre la vita parce que le document du maga oh zali papa kaza di ba pesa on peut-être en fort comme il y a vite ainsi de suite il y a le dit que est-ce qu'on a documenté document monté à centre on a au nom de vita moi balandela makambo wana zate ba tchang mupanzi mais tout le monde ba kida ça visite na Turin
Charman Touré PDG ya 1020 bakenda kuna la stade au 24 novembre des ring potani entre parenthèses Misi kutu vita ata mwana ngoti lelo zo fini. Bon, sikoyo 3 2 4 vita eza na ndenge na ngwe fonctionnaka. Lelo oyo samba supporter équipe otambola malamu te. Bakota kasali ya banani. Ba supporter so bazati. Mais ce qu'il faut pas organiser, pas structurer. Faut que structurer bango. À l'époque, il y a pas de temps fort, tout le monde a président ba supporter azalaka. Ba mobiliser ba section. Ba section ya rompenga ba selemba, c'était verte, IPN et tout, ba louer mi tout ka ba look, ba fouter ba billet. Ba ke de stade. Ba sala ba c'est une équipe. Tant ba comme na stade au monde ke plein au sakanate. Mais le yo lobby wana te. Bolandi, ce que pour banane ba kota stade on. Ba supporter de badade ya ki so besoin à poser $500 bobengi section bonne section boy. Même jour ba 500 bon. Bon, lelo oyo total. Ce qu'on a nyoso wana ate loko moko réaliser te. Ta ba jouer dans la vie. Souvent ba jouer ba faire contrat. Manager quand même, manager va gagner 5 à 0 récemment là. La foot. Manager comment il parle de quitter le maintenant. Colombie contre équipe ni. Assez couillati. Peut-être malem ni. Assez couillati pour ça bon nani. Ouais, équipe. Tes équipes ba pour ça mako menani. Jamais binami. C'est que ça ne binami. Asa membre équipe ni. Un membre invité te. Te na invité ka invité na c'est qui? C'est pas réalité. C'est pas la vérité. Le voyati. Tomoni vitaleki. Mais de quelle manière? Nenga to loba. De quelle manière? To boité. Oui, d'abo coach d'abo le système il y a 3 5 3 et 2 pardon. À recevoir contrat. Oui, mais c'est quoi bon, donc il y a trop technique mais trop beaucoup plus vite parce que prochainement il faut solo il y a ndembo, il y a technique. Au moins que côté yo nous auto ala raki et simbate. Ngambouana. Vous en avez pas. Ba supporter ba connaître mampaka, o mampaka. Mampaka ba fani ba bi oui. Papa, il y a quand nous expliquer biso makambo ndenge ni o gérer équipe. Et comme jour va bengana ka bakutana. Obi a se retrouve a sengi excuse abi ke a voyager. Obi ba kana kuté ba ministre de Bodimbo. Oh, Kasiti. Asala kuna. Na soa na de Bodimbo benga aloba kutu ke vite batika makamwana nous ba playoff sinoté mboka des autres robima soit disant batumo ba wazalé ba vita ba osala des autres mboka Mokonzandimi a soutenu vite à ce batiki Amadou a continué à se planer playoff. Ma parole ah au Sahara les autres vont être aux Elayo yo yéti jamais. mais il peut ne pas dire na ye aleka ki dernièrement to Congo na ba dire na ye a qui ça il peut pas na ba dire tout parce que mais oui mais oui après qu'on les gâte pour moi quoi c'est na pour qu'on moi c'est au moins surtout que na texte c'est le bénin équipe ça a 3 catégories 3 structures tout le monde vous en fait 2 catégories professionnelle la catégorie amateur surtout que la catégorie professionnelle tout le monde lokola na poto bazala ka société c'est-à-dire ba famille belé ba sangai ba sali équipe bato baza na majorité ya partenariat belé ou baza majorité bazui monopole bazui elle présidence bazui gestion équipe ni tout le monde va Paris Saint-Germain voilà so so tena ngambu ya amateur tout le monde que tout ça na collège ya comité directoire c'est-à-dire ba dirigeant ba diriger équipe président voilà ba directeur voilà deux to komuna collège ba cofondateur 3 comme le collège va supporter. Si on a évité Bampaka
bazana ngamu po biso toyeli kokota na makambo ya bato po bale biso te tosala ngo mundi la sala baye na ye asala na ba texte na ye asala na ba structure na organisation asala ngo déjà biso toyeli kokota lota ko koti yebisa na bampaka bazana catégorie ni entre parenthèses to solo ndwana c'est bampaka équipe ni ezanga bampaka même na Real bampaka bazali collègue bali ba cofondateur c'est que tu vas na collègue de cofondateur papa tangu na 35 na 1935 na bota mangadi azaka pe da mukolo wa komona ke vite za yi eza patrimoine national ba vite na ko fallait ne gouvernement de Chira et c'est délégué ba tunango et c'est makambo pour éviter ba désordre vous comprenez même quand c'était ce qu'on bampaka bazana ngamu nini bampaka wana ba basaki ba vite bango pona vite c'est le makambo ba net yo ba so ba teka ba bana ba so ba teka ba teka pas si ba mzuku tu ba mbona bango mapango teka mapona ba vite wana ba kasi est-ce que la bien ne komkam letinga na yeboye ba kainga makasi ba tilinga makasi na fu ba tike na ye pona ya musala ndika voir télévision soko transport onga na futi so lobi so ba longo ninga na musala to na longo ngaki no lobake ngako na bebiso ba mbongo na ngai bele na tinanga na makasi c'est bon tinanga bango ba ba jouer mais ba jouer d'intérêt na vie oui misana sika bunke to so ngine poka ya papa so diobi obi ke diobi tanga kinaka atika ba jouer wana bazaka ba jouer équipe et c'est batika ba jouer une équipe zaka papa diobi après to yoka ko joueur ya SR kumbi SR wana mutamuta na joueur na na vita et comme bien privé mutamna ndenge na équipe bon ko marché bien marché malamu bien équipe pour mi ya molimo pesa baza moni mapaka wana ezabana makambo eboma misima ya sima o bango so déjà bango ba déjà vita na ndenge ya kuzo comprendre bango baza capable ya tala texte le bien président Dali azali censé ya organiser assemblée générale AG président conseil suprême non bakoyebisa bakosenga yende expliquer bango gestion équipe nde soki ba bon na ça prêt na bengisi AG ça c'est AG so au cas contraire ce qui y a boyi nde siko collège des fondateurs de cofondateurs ba vendre siko pour ba statuer kanaye ba convoquer siko AG na makasi pour ya boyi voilà moni bon l'émission football c'est nini ngo tambola le texte na ngo ni beko na voilà malgré le temps fait défaut vraiment TV ngonga la moi minute ya to samisi non pas qualification calamité donc déjà 4 matchs tikali baya papisa le bon na lesion ti la pour te fongola basolo te fongola makambo te fongwama parce que il faut avouer et à moitié par le temps est totalement effacé parce que tu bailler basengi umukusa yima ngaka oba osala on a tout fongola nzela équipe ezala pela totalement pela donc libéré si on a moins minute mo mo kepo to osala de shit ça me s'applique à mon vite voilà matombe ndiko mukamu est-ce que bakosala yango pona léopard akene abima champion bazo bambongo to bakosala yango po basunga ba papa na bwana na bandeko oya bango batika ba bazo mbula molimo kasi yango ti va dévoler omoni ondeko dinika mai bayaka abasengaka na chaîne bazwaka et kokena bango bomonaki bakendaki est-ce que ba o ba osala ngote ona bazo bambongo na bango lobi ba to ba osala mpona soucier ba papa wana matono mingi ndeko mukango ndo ma émission mais biso ya mukusa to koloba ndeko ministre na biso papa na biso Didier Bugimbu bosimi yenda neleko oyo
bosala makasi bosala bobongisa eloko wana ekanga léopard esunga nzila te bato bakangi léopard olandi zane esunga te bakangi léopard ezali nde reconnaissance ya bayebasalaki mosala liboso oyo bino boye kokuta lelo bosala continuité nango esengeli bosunga bango baniokambo baperada bavi na bango basouffra bozala reconnaissant na bango e na yango moto oyo ayebi lolenge nini ekoki kosalama ezali kaka nesonga nzela fumukusu kama ozala mpanda na ngola nde ekolingisaka malamu bopusana pene na bango bozwa lolenge nini ya kosala libongisi wana e mingi tosengi na bino lisusu bandeko ya léopard bozwa bafoto ya bapapa na biso oyo babetaka na 68 na 74 bozwa bafoto wana eza historique histoire ekokufa te bozwa yango bokende kotia yango na stade to botiango na place de victoire wana botiango ya monene o motu ntango oyo atwali boye babeti bale batie bango awa mpona nini nde bakolimbola bango te tala tokotie bango awa mpona bandeko ya vita idem bozwa bafoto bapapa wana les seuls sacrés ya vita na 74 ti lelo 51 ans déjà 2025 bozwa yango te soko bayo basepelisaka bino bozwa bafoto na bango botia yango na stade Raphaël po tomonela yango wana totunaka histoire ya mboka ezalaka ndenge nini tala mokuse oyo tokoloba yango matondo mingi ndeko mokango nde boyebeso na biso na bino lelo matondo mpe mingi na promoteur ya chaîne nesonga nzela fu mokuse kama ozala mpanga na ngola lingo na mamo ntsono ntango na bango matondo mpe mingi na dese na biso bokiti boyot ekokisi nde mingi matondo mingi na équipe technique mobimba ya Vam télévision basali ete tokomela bino suno bandako matondo na mpe matondo bandeko banso basi bongo zali baku ya kolanda biso na émission na bino kitoko analyse sportif au mokolo malelo matondo mingi doy matumona ezali bonesa na biso okabola papier longo na bino to bakisaka mo moke na oyo bango basengi bafoto ya bayiwana sur boutier yango bolakisi histoire epai ya baleki oyo baye lelo ekozala tombo lelo tokomona na bapays loka bacameroun bamap fowe bazali baikone na mboka na bango même na batombo na bango baza na bamonument baza kosala bango na bachampionnat chaque année championnat ya map fowe ezali na cameroun oyo bakomelwaka kombo ya fowe akufani na terrain gabe oyo ya biso kutu nda ya kutu mulamba tia 9 tutika bango bakende ina persi kaka boye tozala reconnaissant na baye wana tozongisi matondo mingi na bino banso kolataki biso mpenza na mokili esengo mingi ya kolataki lisusu bolanda lisusu lelo na ndako na bino na kitoko boye na elengi boye tozongisa matondo mpenza mingi na ekipe technique wana tomoni ndeke kwa maisha matondo mingi na bino olataka kiaba bazalaki mpenza wana ofu oyo omene mpona emission na kitoko mingi bote mpe na bango lisusu deje na biso bokiti boto ndenge awa konaebasina na motu ya kota baréalité te babote mingi na bandeko chansi nyonso kolandaki bozalaki longo na biso basistaki biso na relation babote mingi na bino mpona biso na lokuta mibala ya nsima na mana bezali koya tolaki bino tozocontinue masolo oyo ti kino tokosisa yango mpona biso mokolo ezali koya na elongo na esengo mingi otikala malamu